Mbote bandeko balandi oyo bokolandaka biso tango nyonso na émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Ya liboso topesi merci mingi na tata Nzambe Nkolo pe papa Simon Kimbangu na bolingo oyo balakisi epai na biso bakomisi biso na année ya sika 2023. Na kanisa ezali na biso pe émission ya liboso tozali kosala na 2023 émission masolo. Pona kobanda ngo topesi na bino banso kobanda na mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani topesi ba bonne année na biso nyonso ndenge na lobi yango kobanda na tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na ba conseiller et conseillère na ye nyonso ba mama na biso bambuta lingomba pe bandimi nyonso kati na lingomba papa Simon Kimbangu topesi bino ba bonne année tika ete année oyo ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani alakeli biso kimia ke année oyo ezali année ya kimia année ya kosepela malamu année oyo tozala vraiment na kimia totala kaka obele ye oyo abongiseli biso akwa kopesa biso yango. Bandeko bokolandaka biso na kati na émission masolo lelo toye epai na bino po ete to solola masolo ya monene papa Simon Kimbangu. Mais na masolo na biso tokolobela concernant voyage pastoral ya papa Simon Kimbangu Kiangani uta ya bimaki na Nkamba le 26 mai 2022 au 26 janvier 2023. Ye asali 8 mois libanda ya Nkamba yango tokolobela ngo na mokola lelo tokolobela monene ya papa Simon Kimbangu Kiangani likambo oyo papa Simon Kimbangu alobi na biso ke laiswa ou bien kimona meso lelo tokolobela tokosolola yango susu tokolobela likambo oyo alobi susu tokobandela a 0 et simana yango tokolobela moke likambo oyo papa Nabiso, papa conseiller, directeur chef spirituel, le docteur papa Zako Bitouvidi, na soutenance na ye, na likamo monene oyo asali kati na biso, oyo a epate biso, neto komeka kolobela, susu yango moke. Bandeko bokolanda biso na kati na émission masolo, toko bandambala moko na masolo na biso. Na mokola lelo toyambi mopaya na biso yende papa révérend Sidia Kisonga émission ya liboso ya année 2023 ndeto juillet poete toka kosolola masolo ya monene papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Papa révérend mbote na yo. Mbote papa journaliste papa Lambert. Merci papa révérend na kanisa edale sengo mingi lelo susu na mokola lelo tokutani na yo pe émission à liboso première émission ya 2023 ya émission masolo to yambinde yo to lingi to tuna au côté li année 2023 au côté li mondengeni. Merci mingi papa journaliste ndeko pesinga maloba année 2023 to kotia wana makasi ya yemoko papa Simon Kiangani ndenga peseli biso ba maladie ba makambo nyonso etongisa biso na 2022 alongo libiso yango pe to kotia na kimia nyonso. Merci papa révérend na kanisa biso stoyi papa révérend Sidia Kisonga mais tokosenga na yo nano bimisa pe na yo moko soko zali na kata ngomba poete mingi balandaka émission masolo bakoyi koyeba te ngana yebi déjà papa révérend Sidia Kisonga kasi yo moko pe omi bimisa soki zali nani okosala kani na kata na lingomba ndeto pesio maloba. Merci papa Lambert papa journaliste na kata na lingomba nazali papa pasteur. Musala Nangai nazali conseiller général. Biso kosala na biso toujours dépendre directement na Nkamba Yerusalemi sika tata mokonzi abula zali. Yende akopesa biso ba mission ponctuelle. Soki apesi biso mission tosali. Nde musala na biso tosala na kati na lingomba yango wana. Merci bandeko balandi bozali kolanda na mokola lelo na kanisa bouti kolanda papa révérend Sidia Kisonga ndenge nini ye ami bimisi révérend motuna na biso na lisolo
pambate ezali na biso esengo tokoti année 2023 na esengo tomonaki le 14 janvier papa Nabiso, papa conseiller direct à chef spirituel tokona kobenga papa Bituvidi papa Zako lelo tokobenga sikoyo komi docteur papa Zako ye a pasaki thèse na ye a soutenance na ye na relation internationale. Vraiment ezalaki na biso esengo mingi pambate tobengamaki bazoba mingi bakanza bakimbangiste batanga te mais papa na biso alongoli biso soni pe aspesi biso esengo biso bana na ye tozalaki na esengo ya komona papa na biso tondimaki te ke papa na biso akokaki kopesa biso esengo oyo ya pesaki biso na mokolo wana ya le 14 na ete papa référence ki yopo olandaki yango na landaki yango en direct. Merci tomonaki papa azalaki vraiment élégant na thèse na ye azalaki à l'aise il était sûr de lui na makambo ya lobi na biso vraiment ezalaki makambo minene na lingi na tuna nanu yo po na yo nini oyo oretenaki na thèse oyo ya alexaki mokolo wana. Vraiment biso tolandaki yango en direct ngai na mona nanu papa conseiller direct na état azalaki nango te na monaka ye na état ya calme na ndenge ya fandi azotala biso nzoka azalaki lokan. Oui, oui, oui. Tant on a bani kolanda ye na découvrir ye siko ke ayebi po liboso afandaka na ye azotala biso somona lokola ayebi te mais siko apesi bato nyonso posa to kwa docteur mais lokola tata déjà komi na place wana ya suka esengo wana ezali ya biso nyonso tozala esengo kosepela po biso bakimbangiste bafingaka biso bafinga biso non seulement bafingi biso bafingi so batata na biso ke baza bazoba batanga te mais lelo oyo koloba na tindeleka video ce que muta lobby système comme ka yande moi na vu photo na WhatsApp na tindinga l'hôpital oyo alata nini bon ki doctorat oui photo wana na ko bimisa ya munene na ko bomba yango otumolinga na ko peso réponse te na tindelio video na tindelio oyeba ke soko tuninga bia wana kala siko lisusu te vraiment asali biso esengo moko boni to kokoloba na ye félicitations merci félicitations na pesi merci et puis ndenga zalaki à l'aise po mutu ko to pa pesi matin dimanche bazo noter na bango yete mais au mona mutu so azote azolenga mais il zalaki à l'aise atika lo lenga te ba date précise on dirait kutu ke bazo souffler makambo mais so peut totalement bien te tozala nzambe molimo santo mais alobaki yango ke eloko ngai nde alobi ke ndenge pe tozali awa mon grand-père azali wana. Après avoir présenté une belle thèse, quel est votre message à l'endroit de votre grand-père Menala? Merci beaucoup pour la question. Heureusement, mon grand-père est là. Mais papa Sidia eloko oyo ngai esalaki ngai moi efongolinga mutu na likambo ya koloba Jésus de Rome na Jésus de Nazareth kasi eloko wana toye komona papa Simon Kimbangu le 11 tango ya uti na mbandisa nazali kozonga aye kokuta batazo kotanga donc Jenix azopesa nini donc on ezalaki sikoyo Jésus de Rome bango bayelaki biso makambo ya colonisation ya Jésus ndenge tolandi bayeli biso Jésus o ba fabriquer Jésus na bango ba argumenter que ye wana mobikisi na biso mais ndenge papa lobaki ete mukanda oyo botanga ngo malamu bokanga moyibi siko baye ko bimisa na biso ke Jésus wana te bato libanda balandaki mingi bakomo loba siko to moni clair
siko tomoni clair pamba te makambo elobami na au sommet. Mais au monité que papa révérend, Nandenge, papa conseiller direct à chef spirituel, le docteur papa Bitouvidi, Nenga Pasaki ni nayo na conférence de presse naye. Mais tu peux organiser un peu na poto. Pour ayape à ça la paix bilo qu'on a passé na ba université pour na koloba. Biso tokoki ko organiser mo. Kasi bango baza na ba principe. Soki biso to organiser sans que tout tuna faut que tout mais ils appellent les émotions qui a soué yango wana soué yango wana ba université ya awa aya biso moko toko encadrer makambo wana na bandeli tina suka tozali wana bani ya papa Simon Kimbangu kiangani tokotika likambo te mindele il faut bayeba ete konyokola banyokola ki papa Simon Kimbangu ezalaki injustement siko ba démontrer ngo ke likambo wana ezalaka ndenge wana te siko bo solo et monani poisa. En tout cas merci mille papa na biso merci mille papa docteur. En tout cas olongoli biso soni na bato bazalaki kofinga wana na kanisi esili siko banduke loko musuba kofinga me kote wana lisusu te. Merci papa révérend na kanisa biso nyonso eloko tokokolo pasalité topesi merci et félicitations na papa na biso le docteur papa Bitouvidi Zako na oyo saleli biso pesi biso esengo biso bana na yo biso bana to sepelaki et to sepeli to zongisi yo merci. Papa révérend tokozonga na kati na émission na biso ote kokozomba kamuna pamba te to utaki koloba to uti komona papa Simon Kimbangu kiangani asali 8 mois libanda ya nkamba ni to ko retenir na mobembo na ye oyo asali na Brazzaville pe Kinshasa to pesi malo. Merci papa Lambert, papa journaliste. Papa Simon Kimbangu kiangani abimaki na nkamba le 26 mai 2022. À Zongi le 26 janvier 2023. À Sali 8 mois na Kisasa pe na Brazzaville to sangisi. Et l'autre to ko retenir biso toza kolanda na bililingi. Batu bazalaki sur place bango bako sala vraie synthèse ya mobembo ya papa. Kasi pona to meka koloba mo muke tokozwa ba voler mi balé na makambo etali mobembo ya papa voler makambo etali voler spirituel na makambo etali voler matériel na spiritualité tokozala penza commentaire na ndenge na biso te pamba te tamsu ndenge biso zo kanisila yango te mais na ko meka mwa muke bo tenir biso rigueur te. Papa Simon Kimbangu tango abimi aye Kisasa aumela Kisasa te ake Brazzaville ndenge na lobi na kobanda na volet spirituel pona banda na volet spirituel na komeka mpe kozwa lisolo ya kala pona na illustrer volet spirituel na ngai ndenge papa za koloba na biso soki olingi koloba likambo ya sika loba na likambo ya kala tozonga na mukanda nzambe. Na mukanda ya nzambe bayebisi biso makambo ya Kolo Yesu. Kolo Yesu Kristo bakangaka ye basambisi ye babomi ye bamemisi ye kulusu ti na Golgotha kasi tokozwa ba point oyo ezali ke ekoyede biso ntango na koexplike volet spirituel ya voyage ya papa Simon Kimbangu Tangani. Premier point tomoni wana Kolo Yesu bakangi ye tout d'abord babeti ye balati ye kotya nzube. Premier point yango wana kokanga. Deuxième point basambisi ye mais kosambisa moko o ezali ke ba faire participer public o ezo kolanda jugement wana ba tuni bango motuna est-ce que na Barabas na Kolo Yesu
bolingi nani bakanga biso nyonso tuto bango nyonso na tango wana balobaki ete ba libérer Barabbas bakanga Jésus-Christ. Donc deuxième point na biso ezali public et participer na sentence. Deuxième point. Troisième point, ba memieti na Golgotha. Donc bola na ba point na mi bali. Troisième point. Ba memieti na Golgotha. Totel na nan wana. Siko to zonga na volet spirituel ya voyage ya papa Simon Kemba Okiangani. Papa longo na Kinshasa ayeti Brazzaville. Afandi mwa muke banzembo ebimi ke bakangi Satan. Bakati maseke. Na yebite papa journaliste so koyoka ki makambo wango. Si c'est vrai. Bakangi Satan. Bakangi Satan babuki maseke. Kasi nzembo wana lobi ete papa Nkulutu azalaki wana. Biso tolandi nzembo na ndenge botindelaki biso. Donc premier volet yango wana. Satan azaya kokangama ba pona ko buke maseke faut maîtriser ye. Cela veut dire spirituellement ezalaki facilité. Satan ko se laisser faire te papa journaliste que oyeka ko kangi apesi maseke kata te. Ndenge tozo zuila ngo ndenge azateti ndenge toyoka ka yena sango kato sakate. Donc asalaki pe atosate mi bakangi ye ba buke maseke. Premier volet yango wana. Donc na volet spirituel musala papa salaki kuna kokende ko maîtriser Satan. Maintenant bakangi ye siko ya kosala na ye nini? Faut apesa ye tumbu ou bien il faut condamner ye. Alors papa zongi siko na bandimi. Abandi azongi na bandimi na langage spirituel. Or langage wana ezaki caché atuni na biso bandimi. Na laiswa na ki mona meso bolingi nini. Na kanisi réponse aux alaki ya souka ezalaki papa journaliste to lingi ki mona meso. Mona meso. To rubaki ndeko wana. Si. To participer na sentence. Ki mona meso c'est quoi? Ki mona meso ezali Satan. Papa Simon Kimba Okiangana lingi a confondre ye. Makambo ya mulili ekobima na moi. Makambo ya mulili ekobima na moi. Donc tous lokola molili na moi elingo sangane comme loko moko. Donc akozanga place akobombama. Yango na zo pekisa biso totika mabe. Pamba te makambo ya molili elingo ebima na moi. Or so makambo ya molili ebimi na moi ekomi ki mona meso. Tokama da exemple ozandoki. Yo kanisi ke tozana butu obimi okele koloka bakangi yo nzoka to na moi omoni ndenge ko confondre ye. Donc misala molili et vous allez susciter polele ko koma partout. Papa tuni biso teke misala wana ya molili na moya tuni mutuna na ta tuni kaka bolingi ni biso biki mona meso. Donc tu accorder que Satan a eu sanction, a sanctionné que misala ne abutu et kobima na moya kita biso sikoyo to banga. Deuxième volet ya maloba ya papa na Brazzaville. Ezalaki bolingi ki mona meso ou bien bolingi laiswa. De toutes les façons laiswa kozala. Ki mona meso tondimi yango ekozala. Ki mona meso nde yango nde mutu eko sukisa. Yango elekanaka na 1921 na kimiala. Sikoyo na formule mususu ekoleka na tango na biso bakotalisa polele makambo molili ekobima na moi. Omona mutu na kati église asalaki ndoki. Na butu aliaki mitsuni na ye masisaki te. Ali l'église alinga sisa mo alia ye croyant que azali kuna na mulili. Nzoka makambo na ye babimise na moi. Biso to ndimi yango publiquement ndenge bango basambwisaki kolo Yesu na Barabbas na kolo Yesu nani azwa punition. Biso to lobaki bango nyonso balobi ke kolo Yesu azwa punition. Siko pe biso na tour na biso na kilaiswa na kimona meso to ndimi Satan za la confondre yoka soni biso beto condamner na tour na biso kasi lokola na bana ya Satan
na biso bana ya papa Simon Bankia ngani biso tozongi si tolingi ki mona meso ba mitie makala moto na mutuna bango ba mitie singa ba yebite ke bango pe ba yebite ke sikoyo grand maître na bango alingi akangama papa te mta okanga ye asa na niveau ba biso mutu to okanga ye bilombe bana papa Simon Bankia ngani okomona alinga sala misala na moi tokangi alinga kima to kangi yo kima te so pa kina kena ye akelibela place na ye ezate mais pour na to za ba victimité na ba utiliser mingi to za la tenga kuna na za te po baza ba victimité ba tika misala ya molili bali tango ekoki alors to longo na volé wana to ume na mingi na volé wana te papa akei akeko simba kimbata kulusu. Après avoir kokata makamune justement public et condamné bake kotika na Golgotha papa alandika circuit wana alors bosiko na kimbata kulusu nini ezakuna ba lobili masoro ya kimbata kulusu ba témoignage pesa maki ke kolo na biso Yesu Kristo nzoka nde makambo tozo kanise lekala kana Israël pa wat nzoka nde ba preuve à l'appui ezakuna na kimbata kulusu makambo ezalaki na maboko na biso mais ba ndenge papa docteur a défendre une thèse na ye ya doctorat que ba préfabriquer Jésus na bango même makambo ile kana kimbata kulusu tant ba préfabriquer Jésus ba memi kuna na Israël akio bota na Bethlehem kuna siko prévenir bango bazana ngo kuna ti lelo bazo luka ba preuve ezate mais ba yebi ki tozana ba preuve biso mais po ba ya pa na biso ba yebi ke vérité et bandi ko bima malem mais le kola ton dimai ki était sentence ya Satan makambo na yebi mana moy vérité ya mwana ezotungisa bango tango papa longona kimbata kulusu asisi makambo ya masolo kimbata kulusu alekisi motango moke nde ayeko bimisela biso makambo ete tokobandela zero omoni kolo Yesu azalaki na kulusu na miyibi mibale tango Satan se Barabas akomi libre alobaki na bandeli via zero alobaki bongo te Barabas biso pe akangami ba confondre to bandeli pe via zero le vite masumu nyonso to elongwe non lisumu soko za ndoki tika soko sala ka lisumu tika tubela à moins que ça la grâce moko o ezake eleki attentement na biso papa pesi na mutu nyonso mais ko bandela zero tant papa eko lobango ayebi ke Satan si bakata ke maseke sort na ye eza déjà scellé ezalaki scellé publiquement na biso nyonso ete to confondre ye misala ne ya buto bi mana moyi misala ya moyi bi mana donc ba confondre ye sort na ye eza déjà scellé donc le ko la sort les a scellé eza ko muta sukuli maboka bi bon maintenant to bandi nzela ya sika to bandi marche ya sika tant papa lobeli ndengo wana a poussani plus loin lobi bon sikoyo to te suna ba CCT ndenge koloso azalaki koteya na masese ndenge azalaki koteya na masese ezalaki mpona bana dilembo bakanga likambo wana mpe basalela yango bazwa kobikisama mais sikoyo makambo deja eza sele alongwe na place wana ya nalobi nini papa journaliste tolongwe na zero nde sikoyo tobandeli na zero masese esili nde siko papa alobi ete tozala makasi na misala voilà ce qu'au deuxième volet il y a voyage à papa spirituellement on a outi koloba wana tout se passe spirituellement na meki ko tia moi schéma oyo ya exemple ya kolo Yesu pona ko pesa idée bakangi ye ba samisi publiquement ba sele sort na ye na public et ba memi na Golgotha. Et puis après la vie à l'apôtre et à Batuno, c'est ça bandé à zéro. Ti ndenge ba progresser qui. Mais biso to zui na volet spirituel exemple wana pourquoi qu'on rapprocher sur la vérité ndenge papa ça les misala spirituellement. Physiquement, to matériellement nde bakena ko kozongisa misala ya kunzulu. Kunzulu misala ya kunzulu bandaki na lere ya papa Diangenda pe misala wana et bebaki papa aye ko zongisa yango nde milona kolona ko bokola nde ezongi kuna na kunzulu
Alors, papa tango asilisi kuna na kunzulu aye na ville de Kinshasa, lokola a cela qui sort ya Satan publiquement été sort ni ne bongi na ebiso to lobi ki monameso, c'est-à-dire confondre ye. Aye ko tuna susu bandina Kisasa. Bino a na Kisasa bolobi nini. Sort na ye nini, mais azo na terme ya sort na ye nini te, azo na terme na la iso na ki monameso bolingi nini. Biso ata ki monameso lorsqu'au sort na ye oyo Satan zozwa eza scellé publiquement encore na Kinshasa, c'est-à-dire qu'on confondre mutu eza punition moko l'équipe a punition nyonso. Imaginez que yo omo makasino eza na butu balongoli butu o makasino comme yo psycho oyina moyi tozui yo tomono balongoli butu, c'est-à-dire ba confondre butu na moyi et comme no moko au sali likambo eza na mulimi nzoko sala na moyi. Donc aye ko tuna suba ndime Kisasa so so appuyer dossier à lobby confondre ye. Donc biso na langage so zako loba ki mona meso tuna mbona tuna kina baraza oyi zalaki passe na bato ki mwana meso ou bien laiswa bino boponini ki mwana meso ki mwana meso laisine omona na miso soki nzambe alaksi position na yo nyonso ndenge ozalaka ondimi na yo mpe ondimi te bokondima kaka kimona meso eza na tata Chasoye Nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese tozali kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso ese kosepela malamu kutu ndaiswa po biso nyonso tokufi elongo boyo bakosekwa basekwi na bango kimangismo ye ndaiswa nde yango wana biso nyonso tokufi mbala moko 3 jours boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili kimona meso tango gere yaka pase yaka yo kotelema yeba kososola malamu avant koloba yawe yozali nzambe oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema po bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituelle. Merci. Kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Olobeni sikoyo tata yango tolobi ke Nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango. Nazomona mingi poison izo korege mikolo yo. Oui. Yango wana. Bayimishota musala usalaka poison na kabato kimona meso. Voilà. Yo lingi na yeso bi kimona meso. Yahweh réponse na biso ezali ete Nzambe batindaka ye te oyo yo bongisa na bilaka na yo kokisa yango po soki biso tosengi na bonzoto ete kokani na posa na yo te tobetiso libaku po ya misatu kolo yesu aza na nzela aya kosukisa makambo nyonso yango wana tozoloba ete tobongama ayaki mbala liboso aye mbala mibale ya misato ezali bizaleli ya moto na moto ekosala nini omona na polele
papa journaliste qui mon ameso même biso tozali na poto to mona monte ki zama kama bateki sasa zama kama bateki braza zama kama yankamba biso na poto ki mona monte to mona soki to zala na opesa yo exemple moko ya ki mon ameso tata moko wana na lere ya papa yangenda mundele moko aye ko senga papa pesa ye cuisinier na bitenga na rappeler ka lisolo mo peut-être yo ka aye ko senga papa pesa ye cuisinier pamba te mundele azaki na besoin cuisinier mundele azaka na poto na pale papa na ko lukulo cuisinier bien papa qui ko trouver mundimi donc papa moko ya mundimi ya so lingomba aye bisete mundele azoluka cuisinier ngana poni yo me oke na poto mundele tata na tanga yu poto lo mpoto mukolo na tanga kokaki baye na mama po bazo avion ba kende papa lobi bon bozo kende atuni wa mankamba na yo oyo kusalela kuna papa misi molangino ya mankamba papa be o eza muke asengi na papa protocole na lere wana bo pesa nga bido ya 5 litres ya mankamba ba pesi bido ya 5 litres apesi na mama lobi mankamba yo tous les jours ba no pakula mankamba donc so bo ngolala opesi papa yo potier olale ko sauter mon coloté pakula kama ya nkamba tous les jours ya on a pesi bino ya munene ba mon père ba kamati nzela na poto e wo ba komi na ndako mundele ayambi bango malamu aza ko étudier bango lokola mindele mingi na poto miso na bango za kufungwama na ndenge na bango c'est-à-dire soza na makambo ayeba ba misusu bayebaka bilembo na biso ndenge tozali boneti biso okota na magasin mundele abengeni yo bima ni azotala elembo zo déranger makambo na ezali wana donc mundele wana pas otala tata wana lobi tata tanga talie malamu à comprendre que tata oyo noko nanga ye mutaliaka ngai tango nazalaka mwana muke atekaka ngai siko basomba nga na poto nga na koma esclave nga pe fona zongisela ye siko mundele akomi koluka cuisinier wana na mama wana siko soko ayepo luka bango azokozwa bango te nzoka nde papa déjà prévenaki ke batiaka mayankamba tous les jours mayankamba to négligeaka yango te eza protection moko makasi mundele abundeni azoluka journée ni bazala vide mais mama petalaka ba mama soko ozwi biso batata tozalaka mingi na laisser aller okomona papa lobi mayankamba tous les jours mokolo soko milali les jours lobi problème eza na ngote mais ba mama te mama soki akanga yango wana ba mama oye osomona mama sauver tata pona nini molende mundele wana mokolo mosusu afandisi bango lobi nazala masolo na bino akangi porte kangi ba fenêtre alobi na tata wana talanga malamu papa wana atali ozoyebanga habite na yebi yo te patron yo za noko nanga kombono intel ozoyeba mwana moka moke oliaka tango na baneboyeboyeboye alinga wonga na habite oza na place okende te zongiselanga réponse mais nazoyeba ezalaki nga te naliaki yo moto liaki ezalaki nga otekisaka nga tala mpasi nazomona nakoma mundele ngai naza mundele te yo moto osalaki ke nga nakoma mundele soki papa te mbele nga mpe nazongiseli yo mais sepela ke boza na nzambe mobembo na yo esili mosala na yo mpe esili bongama nde tata wana aluki akima porte ya ndako eza ya kokangama tala kaka na poto ntango soki wana 7e étage soko saute na fenêtre opanzani mundele wana asalaki tata wana mabe te mpo azwaki na maboko ya papa mfuma longo papa diangenda nde tata wana ntango azongi ayemba loboko na mokoto aye kolela papa alobi yo moni ozwi chance mpo otika likambo wana kasi na mikolo koya mingi bakozwa chance wana te wana lisolo ya kimona meso awuti komona moto alia olia bebe akomi grand mundele siko biso tona poto soko moto asala acte wana
on a s'adressé na monta sala actuana on a poto alia amona resila na ngonzoka akolaka akoma mundele au sala pas iné face à face qui mon amesu Satan vous a confondu mais moi tant mon keba tigli biso wala tubela pour makambo wana e longwa sila soki totubelite na yebite mukolo suto oyanda kwa nzambe o ba mindele ba ye mindele te mwana nkasi ayiko zwa noko wane ko sala benda bika na yebite termo likongo ba kimpadila soki nini boyebi terme wana e ko sala benda bika donc tata epai mama epai voilà pourquoi journaliste en grosso modo papa a sisi mobembo na ye mais na zui penza na zui exemple on est à liboso na zui on dira la même schéma kokanga buka yema seke condamné yeme en public Golgotha place na biso Golgotha na biso kimbata kulusu ti suka papa ekoloba ke malgré to sel makambo nyonso kulumbimbe zo zela biso toko kende kulumbimbi photo koma papa te kunande tozaki dévier mayele na biso etekalaki kuna voilà en grosso modo papa sisi mobembo na ye soki question monsieur boyato et l'autre moto bosani to rattraper un mot voilà. Merci papa révérend, merci bandeko bozali kolanda biso kati na émission masolo tozoko kena ngona malem pambate to lingaki to ko koyeba to ko comprendre mais papa révérend et l'autre tozali komona ndenge papa Simon Kimba okenga na lobi ke tozali ko recommencer à zéro. Retour à l'authenticité, donc to bandeli makamusu à zéro. Mais tozali komona on dirait comportement il y a ba kimbangiste ya bana ndaku ezali ko s'empirer kutu koleka ndenge ezalaki na liboso mabe ba et comme sous l'orgueil ba comme kolata vraiment orgueil et donc on ezali ko sané bazali ko comprendre té ou bien bazali ko yeba vraiment mozindo ya likambango té tozali ko tozongeli à zéro. Tozongeli à zéro et ça langage spirituel parce que surtout le besoin en matériel dans chaque domaine, c'est-à-dire dans le domaine nous sommes dans l'église, nous sommes à zéro, on a tout le matériel. Mais comme papa parlait de la généralité, que nous sommes à zéro, et ça m'a comme spirituel. Donc spirituellement parlant, nous sommes aussi à Tata Nzambe. Mais Tata Nzambe, azali kaka na biso pa bata pesa ki la kaite na kovanda na bino. Yango no monique à se rapprocher de ce na biso. Alors que to bandeli à zéro. Donc eza makambo mingi akanisi ko misu. Parce que a monique na plan na programme na ye a komina suka po ete akata likambo. Soki batu oyo bazo comprendre te, bazo multiplier mo boulot. Bazo multiplier ba bêtises batu wana so bazo comprendre te ezali batu moko ba ponama te tozala lingomba tata molimo santo mais lisese akolo so lobaka ete tika nyonso ekolela esika moko lisese wana eza en vigueur na kati ya église kimbangiste yango nomoni mobulu ya batu tsona be mobulu c'est-à-dire masumu oyo tozosala bamosusu bazobanga lisusu lingomba te okomona mutu asali lisumu asali yango mpe na kati ya lingomba sikoyo lokolo osali na kati ya lingomba bakolimiso te yango nozomona mutu adui sanction azali place bakolimisela ye parce que asali lisumu wana na kati ya lingomba mais par contre mutu asali ne lisumu na libanda ntango ayi kolela na lingomba apesi mibeko ndenge nini ezalaka alobi fanda wana natalelaka yo wana na ntango wana lingomba apesi yo etumbu atali yo ndenge nini bizalelo ezali sima bayambi yo parce que yo sali lisumu na libanda obangaki lingomba mais soki lingomba asali yo remarque alobi ko obangaki ye te bakokoloba yo so omoni opesi prisonnier opesi mutu etumbu oyene biloko kolia olobi lalaka na chambre ya bana mais non faut bima libanda donc batu wana oyo bazana bilembo ya batu oyo bazali ete kolo salobaki tika ekolo la isika moko
soki bakobongwana te yango wana papa azosalaka baprolongation abanda kosalaka baprolongation eza ndenge nini papa le journaliste match ebeti équipe wana ke nil journaliste alobi arbitre balobi non faut gagner à monana baprolonger faut gagner à monana mais tant bazo prolonger bazoloba nini tout est à refaire tokobandela lisusu à 0 bokebeta sur prolongation boganye te tokobandela lisusu à 0 lobi natalaki match moko natalaka babale te mpo tozwa ntango koyeba komba bajoueur te nazomona bajoueur babeta bake match nul batie 15 minutes fois 2 mais journaliste alobi nini les deux équipes il faut reprendre à 0 tout est à refaire babale lisusu kobeta ngatali nga lobi 0 yango wana mpe pai na biso donc papa atali ndenge tokendaki bon tobandeli ya 0 makambo wana ezoleka na molimo mais soki bana oyo bazotosa na bango te nayebi te soki bakoki kotosa tata na bango mais biso totosa tata na biso tosala misala ya botongi kamba tolemba te voilà na kantina mokuse soki nakokaki koloba ndenge wana. Merci, merci bandeko bozali kolanda biso, merci na bandeko soza na sima. Ezali sengo mingi tango nyonso oyo tokolandaka émission masolo. Tokosepelaka mingi ndenge bokokota biso na kati na bandako na bino pote bolandaka biso. Masolo ezali masolo monene papa Simon Kimbangu. Oyo kolobaka obele masolo na ye, peli masolo ya lingomba na ye. Et tozali kotalisa monene papa Simon Kimbangu kiangani bonzambe na ye. Yango tozali koloba tango nyonso na bato tobandeli ya 0 kasi yo mwana papa Simon Kimbangu kiangani otelemi kaka na makambo oyo ezalaki nango na 2022 malamu to changer ba comportement na biso pe na bizaleli mais papa révérend tozali kokende siko na kati tolingi tolobela likambo oyo papa azali tango nyonso azali kotelema likambo ya mabondeli mpona yo elingi koloba nini po ete tozali koteya na entre émission na masolo ezali kaka obele émission masolo kasi ezali masolo ya monene papa Simon Kimbangu ezali kotalisa yango tolingi totuna parce que ntango nyonso mabondeli elingi koloba nini papa. Merci papa journaliste. Ndenge batata bateyi biso mabondeli ezali monduki ya mondimi soki osali mabondeli mingi et que faire éloigner Satan. Satan akendaka mosika soki amoni yo kati na mabondeli abanda koya komeka yo atala mpenza soki okotika mabondeli mpo landa ye eloko moko tobosanaka et puis tolingaka mingi korefléchir te bolimisanga na ndenge nalobi ndenge wana. Papa Fumalo, papa Dangenda, alobaki boye. Aloba na biso makao mibale. Na koko kende ko jula bino loko na bino, kasi na nzoto te. Toko bundela bino bitumba. Oyo moyini satana plan bongisi soki nazana nzoto oyo toko bunda bitumba wana te. Malamu totika nzoto poto kene ko bundelela bino bitumba kimbangi senyo sa yebi an tozana promesse mibale oya liboso za promesse ke na ke jula bino loko wana na nzoto te oya mibale ake bundela biso bitumba siko ndenge tofandi awa tozali na muntu azobundela biso bitumba question tokoki se poser azobunda bitumba wapi na nani tumituna mutuna wana te papa azobunda bitumba wana conformément ndenge totangaka na exode na kati exode balobi okokumba meleke kote ezala makambo ya samai ezala na mukili ezala bomba biwapi ezala na nzete donc ba force magnifique oyo Satan se installa na samabele na mai na mukili otozali na likolo soki kote nini ba force magnifique wana po papa neutralisant lobi na nzoto yo na kokobunda bitumba wana te yazo bunda bitumba wana par contre asengi biso lobi pino mozala mabondeli
mabondeli ekotia biso na ye na contact. Biso awa azobunda biso bitumba moyini satana tozana ye azobunda o biso tozomona te. Sikoyo biso tozosala lokola tobosani eza lokola tini mwana oza malade tini mwana ke sombo kisi na pharmacie. Mwana ke sombo kisi na pharmacie. Yo pa tika lozo préparer déjà mai omela kisi. Ozo préparer ndenge nini ozo prise ya médicament wana. Donc mon cœur quand il montre moi on va mettre ozo la kisi parce que nous autres nous abienté. Mais na motemo yebi na tinda ki mwana. Biso papa yemo ka lobi na ke bundu la bine tumba wana. Biso pa to tikali to fani na biso. Ya mona papa lobi ma bonde ni to kota na ya communication parce que mo kolbi tumba wana ko sila. Que papa lobi et sili. Biso mo kili to ko sentir ango. To ko sentir ango na ndenge nini. Mukilo tozali oyo mukilo tozali eza mukilo muge beba biloko toliaka mai tomelaka makambo mingi tosalaka ta ba société tozosalela mingi ezowuta makambo ezowuta na mukili wana pa papa ke ebundelela biso même biloko kolia ewuta na deuxième monde donc ba mukili wana nyonso tobenga au deuxième monde c'est-à-dire na samai na samabanga na samabele na banzete bisika nyonso makambo molili ezali tobenga ngo lokola deuxième monde kuna okomona ebimisaka biso biloko kolia ba boîte ya ba conserve bambisi banyama donc biloko ebelo mona ba chambre de froid des otona mukolo papa ko sisa dossier wana nzela wana nyonso kokangama parce que na ndenga bomoto tozana na insuffisance alimentaire dans tous les pays d'Europe même d'Afrique. Tous en insuffisance alimentaire. Mais vu que deuxième monde a aidé Bango, ils ont aidé Pébiso. Tous ont lié. Mais tant que papa ko kanga ba robinet nyonso wana nzale koya. Voilà pourquoi par exemple na opesa exemple moko na monaki opesa ki na menu que bateau. Sur ba mbisi wana o eutra na deuxième monde et si parce que ba mbisi to liaka ndenge to mona ba chambre fort les autonda. Mais zo caméra bana otambla na bateau nyonso soki bateau ni ne ko lisa biso ndeko exact mais ko ko chambre fort tetondi mais sikoyo soki kune kanami kwe ndenge batinda parce que ndenge to vivra bo miso na biso za ko kufa biloko ebele to sangana na deuxième monde to sangana ya mona ba pesi biso mi beko po et sauver biso ndenge to sangana na bateau na to koyate ya exemple papekisi biso totika makambo ekobo totika ba mama ndumba po bato amai bato ase mai bato mayele mabe ba on peut ba bimi ba komi ko séduire bana ya papa soki mba ba komi séduire bato donc to sangana na bato deuxième monde en tout et pour tout ya mona papa lobite malamu tolo na to bokola po tango makambo ne ko kangama tango makambo ne ko kangama to ko Luka Thompson miso Thompson le bato na biso to Luka Thompson te. Parce que les bateaux na bango, les biloko na bango, les biloko à deuxième monde. Ça va disparaître. Biloko na tout eko disparaître, tout le monde a le sous-souté. Yango te uti ko kanga likambo na papa tu miso public, ma bo nini pour la Satan. Je dis papa amona na moi. Amona na donc to kanga likambo na biso nyonso tout. Publiquement papa ti signature avec ngape na moni ndenge wana. Ali biso to za makasi sikoyo. Yango wana papa journaliste na mokuse makambo nyonso yo papa azote ya biso malamu to sala yango papa te ye mutazali na liboso azotalisa biso nzela ba oyo bazo bude ba oyo bazo sala na ndenge na bango papa baki wana ba va regretter plus tard. Donc voilà papa journaliste na mokuse moi réponse na kwa pesa. Merci papa révérend Sidia Kisonga, merci na bande ko zali ko landa biso kati na émission masolo. Merci na bande ko bazali na sima bazali ko sala poete biloko ko kotala biso. Tomoni ke tokei mo moke molai nde tokopemisa mo moke tokosenga na ba mama na biso pe ba papa na soza na sima kuna ba ko kotela biso loyembo poete ndenge ba kolobaka na biso
koyemba ezali kobondela ya mbala mibale ndenge papa Simon Kimoko nga nazali kosenga biso mabondeli malamu mpe toyembaka po ete yango nde mutu ekopesa biso makasi ekozongisa biso elongo na ndako ya tata po ete tokoka kosalela bango ndenge bango balingi tosengi na nsima botiela biso loyembo nsima na yango tozongi na kati na émission na biso Hallelujah, bana na Nzambe, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Hallelujah, bana na Satana, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Ino baso bobya mama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Ino baso bobya mama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Lijaleli ya bana na Nzambe, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Lijaleli ya bana na Satana, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Lino baso bobyangama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Lino baso bobyangama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Lijaleli ya bana na Nzambe, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Lijaleli ya bana na Satana, likombo na polele. Moto na misala pene tambweni na ye. Lino baso bobyangama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Lino baso bobyangama, katina lingomba ya kolo. Koyeba na moto lejaleli ya tata na ye. Katina lingomba ya kolo babezi sebele kasi babombama. Misala na bango kobomba peto nyokolo banana kolo. Kasi tojaleli na zino ya mbele. Boko
Merci bandeko biso sto uti kolanda loyembo ndenge batili bisango na sima tozali kokende sikoyo tokomi na émission tozali kokende nango na suka mais tomoni ke ya solo ndenge papa Simon Kimbangu kiangani 8 mois libanda alakisi biso monene na ye alakisi biso oyo tondimaki te tokoko komona alobi na biso atei biso depuis pendant 8 mois. Vraiment papa Simon Kimbangu alakisi biso monene na ye pona yosko papa Simon Kimbangu kiangani azali nani. Merci papa journaliste. Mutuna wana batu mingi bazokisaka na slogan omona zo loba mais na kati ya mutema na ye azala réponse mususu wana malamu te. Biso papa Simon Kimbangu kiangani pona ngai yende tata molimo santo. Tata molimo santo oyo kolo Yesu alobaki ete akoya kotika na libela kati na bino. Ye wana papa Simon Kimbangu kiangani ayaki na 1887. Ye wana saliki mpana ye aye kobotama na 1918. Ye wana kaka na 1951. Tata molimo santo ye wana oyo bakoko na biso balakaka bango biso te mona ke ye wana lelo azakati na biso. Donc soki na lobete na tshana mokuse nde na kati réponse na place wana tata molimo santo nzambe amona naka amonisaka monene na bato ebele ndenge ezali awa tolandaka na ba YouTube okomona papa journaliste yom toyela biso ba témoignage wana mama boye papa Simon Kimbangu kiangani abimila kiye apesi monene na apesi monene biso pe na kati na ndako papa abimila biso tolota pe bandoto kasi tokutana na occasion te otuna biso otuna kaka omona kaka omemeli biso mama boye tolanda kaka mais ça la passe pour que bino moko mo ça biso moko bon yo so mono za sala na ndako na tata na yo tata no fa bomba maka yo mon père le baquet moi na ngayeyo mais le col ba msusu wa mona ka biso to vanda kaka papa lambela zip maman la zip papa na mais ba témoignage c'est belé na ba kimbangis o izo ba sa monene na papa Simon Kimbangu soki olobi ko saka émission ba témoignage wana na kanisi aussi ça on le loté ba témoignage ezali ke ye wana tata molimo santo to mwana monene na ye atali saka biso bando ta mona na kana biso ndenge auti ko mona na papa na biso to zo sala ne likamba bateau de pêche ya ba maman na Afrique maman vraiment félicitations na détermination oyo bozali kolakisa na pesi bino merci biso batate comme ça la biso mo moke zua mais le ko les ali likamba nzambe biso patata pe to sala tata na biso wana papa Robert na Hollande na Rotterdam papa Robert na kanisa ozali na biso papa na l'espère azali non kimbangiste tout ça là naïba démarche et papa Mukumba mon papa Simon Kimbangu à la pesi même kolomsusu alala ki na souci to kendeki to komi to zongi réponse malamu za la quitter mais tant to kesiko to ko mona réponse malamu na poko na ngazonga na ndako boyenga na zuite je vazonga boyeba amona kaka ngina kata ndako kaka boye papa Simon Kimbangu na bimeli apesi ye mbote alobi na ye ke mosala oyo saleli ngai kende na moti na suka papa wana bangi alobi me oyo nani abimeli ngai aye ko detailler ngai alobi kaka oyo unazo komona ye na ba télévision na ba YouTube nini ye wana mutabimela kinga na ndaku aye ko pesa ngai mbote aye na continue. Donc ezali ba biloko moko ya minene papa Simon Kimbangu na oyo azali ko l'accepter ezali belé ba témoigner ezali belé
nayebi ke po kozala nango okoki pe komasoka po moni ke o to senga te bakimbangisi kolobaka te bon yo likambo nini témoignage nini oyo yo tokoki kolakisa biso ke papa Simon Kimoko yangani ye wana nzambe molimo mosantu ndenge bato wana pe bapesilaka merci mpona maloba ndenge bato wana pe bapesilaka biso pe toza nango tozalaka nango pe papa abimiselaka pe biso mais biso tomonaka na ndenge ya bandoto to bavision bamessage pe likambo moko kaka na nyonso namona likambo moko etulisaka ngai nazokolongola ngo na motema te na koprofite loko otuninga na lobango na 2019 le 6 avril na 2019 le 6 avril namoni tozalaki na kati ya culte na kati ya paroisse na tokoti na ndako nzambe te tozozela babeta ngonga tokota na ndako nzambe tant tozozela na observer 3 personnes bazoya 3 personnes wana bazoya mais bazotambola bango misato soki moko atomboli lokolo makolo bango misato etombwani donc bazotambola omoni bapied gauche ndenge batambolaka ndenge bapied gauche batambolaka na rythme wana donc bien mais bazoya na cadence ya mbangu te ya malembe et attirer attention ya biso nyonso tozalaki kozela tokota ndako nzambe ntango baye mbala moko base positionner na baporte porte ezalaki misato porte entrée principale entrée secondaire porte de secours na mopanzi nde base positionner na baporte bango misato babimisi bafungula bakangi porte ndaka nzambe na fungula bango misato mutu na mutu pa ezalaki akangi biso suku tobi mais na samité ma tobi mais bozo kanga porte biso tokosambela ndenge nini baluki bazokende mutu moko moya pusa pembeni na bango ezate même ngana ndoto na pusa na pembeni na bango te mais tant bakomi na porte papa oyo tellement na porte ya pied gauche atuni bango me bokangi porte ya ndaka nzambe mpona nini bango misato batelemi bazozongisa réponse mbala moko balobi tokangi ndako ya nzambe mikolo koya bokosambela lisusu te pamba te bozotosa papa nkulutu te bozotosa nkamba te yango wana tokangi mikolo koya bokosambela te bokovanda na bandako ale babimi to yese to se précipiter pa ya tata wana balobi nini balobi ndenge na utoyebisa yo quelques mois plus tard na beti lisolo wana na tourage na nganga lobi mikolo koya bakokanga nzambe tovanda bandako ntango molai mpona nini olobi ndenge nganga lobi ndenge tozotosa papa te papa akokanga bandako nzambe tovanda bandako ntango molai peut-être tolela mabondeli mpo ezala molai mingi te papa Sidia, ndanga nzambe kokanga mate. Dimanche meza to nzambe la te France, jamais ndanga nzambe kokanga mate. Ngapela bingape na pesca ali solo pa Covid ye. Muta sambe la te. Ndanga nzambe kanga. Baba no benga ngame ezala ki solo ngabe siko pona nini bakangi on. O Covid ngabi Covid te. Tu no senga bolimbisi. Tu nous singa bolimbi pour habiter aux autosate tu nous singa bolimbisi mais si kuna koloba na nani ke to bebisaki papa azana likamu na biso mais alobaka te azana likamu na biso abomba fanda ninye futo kuna singa bolimbisi ya wana mwana tika biso ndenge wana na poto to sala ni sala mais ndenge azalaka liboso atika biso omona papa biso tozomona passe makasi na mabondeli ça va boye mais ayeko lakisa ke nzoka kanga biso likambo mais message wana depuis 2019 siko na mitunaka tosangana tosenye pardon tosala ndenge nini na yebi na ndenge kosala te mais en tout cas lelo na profiter na pesi yo mukumbana wana déjà na bani ko lakisa ba dimension ya papa Simon ba okangani et puis la dimension spirituelle papa zanango biso mi se kufa tam suso na bina lo ba monaka te na monaka te nazolo bla bien que amilakisaka ntango mosusu biso tomesani komona ye na rythme azotambola baprotocole bazolanda ye na nsima tomesani komona na rythme wana mais bafasi na ye yango wana te
anyata mabele te tant mosusu okoloba me atambolaka ndenge nini atambolaka dans le vide Dans le vide. atambolaka makambo nazoloba eza certifié nazofabrike te atambolaka dans le vide likolo mingi te mpo azala na pene na biso tokokotya neti moins de mètre et puis soki azoleka automatiquement oyo aza na bolingo mibeko misala ye mpe amati abandi koaccompagne automatiquement soki oza bien préparé ose connecté yo mpo mati obandi mpe kokende ndenge wana ye wana mutu obandi mpe kokende ndenge wana ye sikoyo mokolo mosusu bon tomana okota na makambo mingi ya spiritualité mokolo mosusu natunaki ye mpona nini bamosusu bazotambola na mabele soki ozoleka bamosusu bamati abi bawana baza nanu kilo baza nanu kilo ngabi kilo ndenge na baza kilo mpo bamata fo bamipetola baza ya kopetwama te tokata kaka wana mpo soki tokoti mpenza na batémoignage émission ekosila te donc papa ndenge azali wana asalaka semblant azoniata mabele mpo miso na biso ekufa soki akoti na dimension spirituelle ndenge nkambo etondi wana mutu nyonso aza na besoin mpona aloba liloba azwa mbota papa mais soki ose connecté na yo mati ton problème est résolu nga moko mosusu nakalami nkamba papa azalaki très occupé nakutani na papa mfuma mbanza namemaki mokumba bapesaki nga biloko ya kopesa ya kolesa nkamba atuni nga okutani na papa mpo yo lobi nango ozokende okutani na papa nga nalobi ne papa tokutani te abi kende okutana na ye bongo ozwa bato bongo okende nga nabisi te ntango nakendaki kotia ntintani miso na ye na nga ekutanaki donc ntango nalobika ndenge wana papa mfuma mbanza comprendre atunaka tobondela abondela apesi nga bato na bimi mpo nasantaki ke si tokutani donc soki omoni moto ya mokili akomi na dimension wana aza moto ya mokili te nzambe toza na batémoignage ebele yango wana papa journaliste moko kaka wana apesi yo mais nalobi teke miso na ngai emonaka te ntango soki koloba ndenge nini oyebeli makambo wana yango wana nasuki kaka wana nakanisi na répondre. Merci papa révérend nakanisa tokomi na suka émission na biso mpona kokende molai te tokopesa yo 1 minute likambo oyo ya bateau de pêche oyo papa Simon Kima Okiangani apesaki liboso na batata tina mokolo lelo ça fait soki 3 ans nde aye kopesa susu bamama likambo bateau de pêche yo ozomonela ngo ndenge nini likambo bateau de pêche papa ayebi mpona nini asengaki yango ayebi mpe mpona nini asengi susu na bamama parce que ndenge nakutaki oloba na badetail tokozonga te bambisi oyo toliaka eza malamu te bachambre froide biloko tosombaka eza malamu te esilaka te omona ngo kaka etonda oui bapeshaka babateau de pêche ezali mais toyebi bien ke biloko toliaka mingi eutaka na deuxième monde tosambelaka batolia mingi mpe basambelaka te yango bamaladi ekoteli biso na nzoto batata baza na bolembu na monde mobimba ezala batata ya potoir ezala batata ya Kisasa ezala batata bazali na Brazzaville ezala batata bazali wapi batata babandaka lokwa moto ya papier omona balembi bamama bazalaka molembi donc eloko na kosengaka na biso batata totelama na mikiti seteka en tant que tata mais nayebi ki tata ya biso batata ndenge tozalaka totelama tosala mais félicitations bamama musala basengaki bino ya pula ye bosisi ya bato ntango mosusu mpe bosisi avant batata bosauve biso soki bino bato ekiti batata ata kutu bafina biso soki na nani tokolamuka yango wana papa journaliste tokosalaka makasi mais félicitations mpona bamama nayebi ke bamama kala te bakosomba na bango bato nayebi bamama bazalaka molende uta ebandeli mama mwilisa pesa nzela et puis père bazokende sala ba démarche maman mui papa alobaki ke
bakende kosala ba démarche maman mouille azozala na bango bakendeki mpe maman mouille mpe azalaki na bango. Voilà, papa journaliste, biso batata na yebité ou batata batiara en tête ou biso batata na yebité à quel niveau que batata nazangi maloba. Merci de sengi na batata to telema poye telikambo wana to kwa soki papa asepeli biso tozu mapamboli. Et encore une fois, merci na ba mama oye na musala na détermination oyo bozali na ngona likamu na bato. Vraiment tozali ko sepela mingi et to pesi sur rendez-vous et ba mama le 18 février. Biso no stoyoka ki ke papa Simon Kimbangu kiangani alobi liloba ya Nzambe bakakola kango te bakwesa kango pete. Le 18 ba mama nyonso ya Europe, Amérique oyo bazali na bakosala na en ligne rendez-vous le 18 na Bruxelles. Na kanisa papa révérend soki likamoko to tunité oyo monique to kokoki koloba oloba ngo to tikali na 2 minutes de to tikili maloba. Merci papa journaliste to sisi na biso to meki un peu ko expliquer to meki to lobite ki to expliquer mobembo ya papa dans l'ensemble to meki yango na to zwa ki ba tableau mi balé ndenge nini to landela ba comparaison on les gars na lera kolo Yesu ndenge basala ki papa pa to sala ngo to uti pe ko kangali kam ensemble na papa ki mona meso so zela biso en tout cas nyesu mi balé ko ya ezala iso ezala ki mona meso et le raté biso te nde malamu to zonga penza normal to zonga na bolingo libeko misala na kanisi soki na pesi les 3 mots wana papa journaliste na kanisi na sisi. Merci bandeko bouti ko landa biso na kati na émission masolo to komi na suka émission na biso to kopesa merci na bandeko na biso papa Albert Situkwenda peke merci mingi na ndenge tango nyonso obengaki mingi po ete émission masolo landa kango susute omonaki ke malamu ezonga papa Albert Situkwenda tokena mama Seleki Nanga kuna na Rotterdam tokena papa Jean Robert na Rotterdam papa Charles na Rotterdam tokei na mama Shaida Zola tokosenga na ba oyo ozali ke pona kosalisa bandeko ba famille na Kinshasa mama Shai azali opesi kaka mbala moko na quelques minutes ba na ba Kinshasa bazui ndeto mama Shai tokena mama Béatrice Lukwikilu tokena mama papa Kolobis mama bébé Zola tokena papa bozali ebele moi totanga bino so réalité to c'est papa Charlie Antonio papa Jean Kabedi et to sengi na bandeko oyo bozali ko bo soutenaka biso to senga ka bino so tozali ko senga pa na bino botala pe biso tozali ni to kokoloba to pesi bino kaka merci tika ete papa Simon Kimbangu kiangani abatela bino abatela pe biso ane oyo papa révérend ezala ane moko e mapamboli ya pe ya bozui to biso to kwa kosepela na pesi merci na bandeko na biso kuna na sima to komona ye moko papa Landu Afonso azali na biso na réalisation tozana mama Fifi Ndongala papa Mananga bango bazali kosalisa biso kuna na sima to pesi bino merci mingi tika ete mapamboli na papa Simon Kimbangu kiangani ekitela bino pe ekitela biso po ete ane oyo ndenge balobi ke to bandeli a 0 biso nyonso to tambola ndenge bango balingeli tozala malamu po ete mapamboli ekitela biso po ete to kwa kosepela pona mokola lelo to sukisi émission na biso botika la malamu to kobi na mbalasi.